betara tolongani batikelaka na beta nanga mokongo tozala ebele tier papa mbaya ki apesa biso nyonso apesa ka ngaiti ezala na présence le roi de la forêt et papa taboulé azozwa guitare azobetela ngai je m'excuse que son âme repose en paix papa Lutumba et c'est mon ngana ke papa Lutumba ko bondela ndenge ezala keno ko kende ko pesa papa moi cadeau après papa simi moi guitare et celle qui abetela non Dieu a toujours organisé makambo nyonso nga na sala na vie c'est pourquoi nazo yebisa yo ke non nalingaki te bat balo bakeno moni longwe maison mère ke maman ezana nkaba moto na te miel de son nde baloba pena ke non na tchepena un pas de recul ke ba beta ba stade ba master baso beta ba album tozo yoka pe moni pe bat ba bini mais ndenge nini bozo kota ba stade te ça fait du mal nazo comprendre te zani nyango c'est que musisa bololo hein il faut pas luka sou Congo bololo bien opane faut pas beta ba stade ndeni no bimisi album ezo beto ke na deuxième album troisième album au beta stade te on les a culture na biso ba congolais te hein ba vrai leader na Congo il faut pendant que no premier album avant comme deuxième album na yo déjà il faut calculer stade faut pendant calculer stade parce que ngande na za boyeti na zo yebisa yo to beta tolo te na beta ka mu Congo parce na yebi ke omoni changu wana mabele suko koti yolo kalamu mobimba nanu wana monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé na ba site Pola mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et na mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et na mo pepe asika. Bienvenue sur votre chaîne internet Congo Température. Congo Température de Maman Rosette la fleur d'amour de prix Allemagne. Donc c'est bien moi Dorcas Bolo Coco la branchée de la presse congolaise. Tous arawana toujours pour nous commémorer bien information comme il faut, que c'est la bino musala comme il faut ndenge bolingaka. Donc botuna ki moi mingi. Hein, botuna ki moi mingi Dorcas Bolo Coco miel de sang tozo mona ekaka na ba chaîne ya télévision na pourquoi pas na ba chaîne ya YouTube pe azoleka. Donc na sala ki effort ya koluka numéro na ye ya koluka ye pona ko ya ko solola na ye masolo etali musique po ya zali alanga nzembo yemba kabisi no soto yebi donc yango nyaki koluka ye. Mais merci beaucoup à Lionel hein muto azali na ma caméra. Merci encore une fois Maman Rosette la fleur d'Ambour. Merci à Richie Kapinda heure 9 na kati ya France. Merci à Cédric Elem na kati ya France. Merci à Ya Yolande Dikando hein na kati ya Milouze Mizunda Kamona Poto Tongo depuis Milouze Marie-France et Mangenza hein bato bo soutenir Dorcas Bolo Coco hein donc tozali wana na kopona rosela bino musala comme il faut. Bonjour Miel de Son. Oui bonjour Dorcas. Bonne santé. Ouais ça va par la grâce de Dieu. Zambazo pesa biso makasi et puis bonne santé donc ça va je vais bien. Mouvement, basangwa mouvement. Non, mouvement travail, toujours en train de travailler, toujours en plein studio. Il y a préparation, il y a album travail, préambule, premier album dans la carrière solo. Donc, il y a un travail, donc mouvement qui toko, jeune, évoluer vraiment très bien. Plaisir dans la qui est lobby na vie lobby na mikolo koya ba koloba que voilà mon kotomi balé misat na kat na bango ba reconnaissant ils vont dire que voilà j'étais formé par Mboramissara Miel de Son donc qui est à la non j'étais volé par Miel de Son là c'est autre chose naïba musicien batouté na zoka ba jeune bazana ba savoir na bango mais bazo manquer peut-être d'encadrement ba op bazala ki na savoir te bazo manquer peut-être formation pour que ba comment na savoir au bazana ngolelo donc
Je suis très content, je suis très content. Donc, excusez-moi de faire, bon, c'est ça qu'à moi, bref, ouais, et tout, voilà. Pour... Mais 1200, au lobby, on aura bien que, vous avez la reconnaissance envers eux. Est-ce que vous avez la reconnaissance envers eux parce que tu es bayo lelo 1200 au na wengi musique à maison mais au pas eux est-ce que vous avez la reconnaissance envers eux non? Moi, la reconnaissance tendait ni moment to solo la akutu. Et ça akutu longo la akutu ma reconnaissance. Ngana vite solo la biso, on se voit des messages boni bana, miel boni, ça va, o la qui bien. Miel ndeni ni musala, au comme un niveau nini. Donc on se parle donc côté kuna kutu longola na yo ba inquiétude ya rotala que non bo est-ce que miel au penana non. Lui c'est mon mentor, c'est mon grand frère du village, c'est mon, je sais pas, il est beaucoup pour moi, donc je peux pas, parce que banda pe na vanda na lobarama bete na finga kaete na salare lokote na mona te loko mo we longwa na nzoto nanga rien nazaka miel ndenge nazalaka en train d'évoluer normalement ndenge nazo kende et puis évolution nanga eza nango très bien ndenge nazo salame herbat bako yoka misala onga nazo bimisana misu na bango nde ba comprendre que non voilà ba silence na e to ba mo rekil na e ezalaki ya travail ezalaki te de chercher de ba insulte ya sika oya ko ya ko fingila ba mikolo quoi tu vois donc moi et les rois de la forêt on se parle normalement en tant que grand frère na petit frère na en tant que mentor na élément na donc soldat na donc aibi que petit nanga c'est un bon soldat tôt ou tard il va toujours me défendre. Voilà, 1200 mais tout le monde qui herbe tout le monde na wengi musique à maison mais ozala ki muto atikala ki oyo encadra ki ba oyo bayaki ba venant na bayaki et puis après mon amour ya kolongwa et là on serait qui occulté directement wengi musique à maison parce que oui on s'en azala ki te yo muto zala ki wana o encadra ki ba nouveau venant wana directement ka bolongo et là on ne sait pas ça qui ouais et ayet le roi la forêt ayé et puis na pesi ba jeune nyonso wana o ba yaki na simona ba période ezalaki omoni que to traverser qui temps moko ezalaki na ba turbulence makasi mais Dieu est grand et sali que souci o nga nazala nango to o nga nazalaki nango ezalaki un peu réaliser de voir que na mona ba jeune frère neti ba petit nanga mo azana ba sele donc leki ya master nanga gabana donc na pesi bango bambote donc na moni jeune frère nanga mon père qui wana Jenny je l'aime bien Nathalie pe qui bon kafero mukoko nkoko azape wana zana nani et tout donc pourquoi pas donc eza kaka famille maison mère de nazaboye père alobaki nanga que non voilà kendo bala hein babali sa mona bateka mona ti donc de nazaboye nazaka na ndako alibala ona yeko bala donc bateka ngaite. Et on a que à tout moment, je parle avec mon père, je parle avec mon vieux, de lui dire évolution nanga donc close wana eza close yanga na ye donc côté kuna kotu bochara na bino ba souci militaire koluka ko ye ba nini tout non. Lui-même il sait pourquoi ça s'est passé comme ça, moi-même aussi je sais comment ça s'est passé comme ça parce que voilà. Mais 1200 c'est vraiment ma quantité bien ce qui total c'est comme sur le mois qui parce que au monde qui bateau ba na simana yo ba ki ba beti bulo mort ba disque mo pe beti et cartonné to ba ki chasse mo monde entier qui ndati ba poto to moni pas fabriquer la moteur en simana yo total robino mundi ba to ba en simana yo et là qui influence parce que monde qui bango ndo le bino ande na roti kala ngapi fona ki ndina sa iloko na non moi je n'ai jamais été influencé de un d'abord même à ta ba frère nango tangi wana ba ebi nga très bien qui ngana za muto ba influence ou bien y a ba complexité tu vois sur le tali départ y a Fabregas je sais pas si je me trompe pas c'était ils avaient presque ba dernier voyage avant que Mikili Kangama hein ba dernier voyage ba 2012, 2013, tu vois. Ouais, 2013 ou
2014, je ne sais même pas encore maîtriser un peu la période de départ. Surtout jusqu'à 2014. 14, 15, 16, 17, 18, l'autre on a 19. 6 ans. Moto azala kezo azo envié peut-être motema moto donc peut-être ça peut prendre seulement une année ou bien quelques mois que nous batbaki après quelques mois tel que non ça c'est pas mon truc ngana naza moi no azela kazaka na lubango kala banda tozalaka na ba conseil moto kena na ba mwanda boye kala na kotina bisenga ngai na wenge na ozela kazaka et puis na zwa kazaka ngo. Vous comprenez? Parce que moni soya mukolo soke bimi donc soy quand même ata biso de todo soke bimi ezonga sona monorote soki papa lobi que non donc il na ebisi petit nanga mie de son vas-y prépare-toi vas-y lobi ko kozana makamuna eme soki na bengi oya donc na minute on na za boso ya ta téléphone nanga sonné ba le roi la forêt parce que to solara ya famille ndenge ni famille ndenge ni exaucer ndenge ni gladi maman ndenge ni église etambola bien ba bilanga na biso kuna na nzela ba Congo ndenge nini et tout ndenge nini ba petit ozwa ki kuna et c'est autres là ouais presse ba petit ba kitoko vraiment ndenge na ibaka façon ko former artiste o ezaki oncle Nico Boa Congo apesanga moi ba conseil belé yango kapeka na kati ya zo sala to seki na biso eleki mais so ezaki non alo miel nazana besoin pendeke ba jeune frère na yo nde batika na sima ah donc tozali pena concert moko boye beta na bango na oya na yembi na bango pena donc na yembi na bango ya kosakana te bazwi pena esengo wana omona ko retrouver sous grand frère na bango et puis mais na Elizabeth c'est faut changer façon omona na donc c'est ça que j'ai vu ça na mona ki yango na katina na tenga ke non na âge déjà 50 ans passé monte déjà comme na âge ba sagesse makasi donc o azoloba bato ebele o bazala ki na entourage ba comprendre giti soki nga moko siko pena comprendre ga tena lobaka no tellement bato ba komo telemelango na lenga na vanda susu même ata e moko vanda lali alobi netala petso na fongolela ki porte kitoko na motema na ngai na koksidea ba 50 plus donc eza so ba âge abuya buzo batenga na lingi na mona ke mwana moko azobima pena na porte calme mangamo mutu na bandi liloba même ata ndenge ezala ke no bon na lobi liloba ngo mabe mo na profiter na liloba na ngai c'est mieux ezala taka ngai ki na profiter na liloba père pour loba ke no miel akende na ye asala makambu na ye soki na besoin na kobenga ka anytime. Tu vois, c'est très important. Même à ta moutulio, tu non te miel, presa loba ki bongo te bani tu sais que yondo ozana bo socialité, ozana sagesse, ozana vision, tenga zana noyau, nazana musisa bololo et puis ngai moko pembora misara. Donc na mona makam ndengeze. Voilà, miel de son sur total, miel de son à la pinza, ou te barra miel de son à quatre wingi musique à maison, mais sur un bête le mort il faut ébeyo kana. Mais les autres disent que nous on oublie ça qui on dirait et fouté parce que tu es bino un musicien ouais et belé bozarana bino na bagwana bino moi qui c'est ça là mais on dirait yo épicité voilà peut-être ndenge yo moni mais pas ni no yoko tuna ngo c'est que yo kakian parce que ils ont marché ils ont marché mais ils ont kanate batu bo déclarer neni mail de sans au kanate musique et des bétaté babi yora idiot fa ouais na comprendre vous en avez besoin de précipitation. Maintenant, on a précipité. On est à chef d'œuvre. Vous comprenez bien en Ouezaka que ma base là que non yebo donc et loko ezali mais est-ce que yo zane loko te atamoko c'est que zo like ça que non et loko ngo bat ba yebi angote mais ceux les autres que non to yo ki loko bimisa c'est que yebi ango c'est ça qui me fait énormément plaisir de voir que parce que ça bilo muso bima rapé et bimi nango ba bandi matraquage nango wa télévision tozo lemba banda tongo tipo quoi. Mais au monde après des mots bah tout n'ango kututé natala rappel au monde bon artiste ango pe bozo sala pe mais bozo tout n'écoute le ango kututé mais soit disant les cas qui na TV bo benga que ça les succès mais ça les succès té mais on dirait au fait qui promotion té en yokanité parce que militaire sont zemboneur ça faut promoter za makasi ça elo nga nazo yebisa yo ezelo nazo yebisa yo elo ba sali promotion té mais oyebi yango ndeni ça veut dire que elo o ya makasi ba sala promotion ou pas bo yeba yango. Et se comprendre. Et ça, ma stratégie, là. Na habité, les années d'Itala, les logiques, bien, na papa chéri, on a passé mot de place à Zali. Hein? Un album, mais tout le temps à composer chaque jour. Pourquoi? Et ça, c'est nécessairement, il faut ça, l'album, donc,
ou bien il faut kaka makelele tongo midi poko banini ba makelele wana ezalaka soko lembisi yango pe babosani pe ba otuna te mais siko biso ba tosala makelele te pona ni boya ko luka biso kasi pona nini osolo ba keno nzembo moko bimisaki po oyebi ke bimaki donc na minute yo monde entier ba yebi ke eloko wana bimaki yango na déclaration ba mais ndenge nini promotion nango ndenge nini promotion nango ça veut dire quoi mutuira ko yoka matière ataki oh suka na plan mais ndeni to mona ngote ndenge leka trop na TV on comprendre on est à chef d'œuvre si la raté et ko leka lelo te et tikeli peut-être banzembo ya vite fait leki na ngome yango et tikali kaka ndenge tikali boko banda ko tuna yango mikolo nyonso parce que même ata une fois oyoki yango na vie na yo et tikali mbamona moto oh mais loko bizala kitoko bo mais pona nini ti ezande ba stratégie miel de son azala nango on ezala ki photo sans flash on ezala ka pour signaler que je suis plus na ndenge bayeba ki ngai sous nini couverture à les rois de la forêt maintenant je fais seul Batali image que oh mais pourquoi Miel il est seul voilà Miel il est seul parce que maintenant il fait son chemin seul tu vois donc et ça nango kaka pia photo sans plage mais poser la préambule poser la préambule pour comprendre que poser la préambule c'est pas pour longtemps donc et vos apaisements donc vous allez précéder donc na comprenez que non musique na biso to que na ndinga ba précipitation peut trop donc d'où pourquoi parce que kolia komela kolata kotambola kozonga na donc nzambe azopesa na mbo sikono ozala presser ya kolobaka que non presser na te na travailler normalement parce que na sala ba produit o ezaki il faut eumela longtemps ninge zala lelo muto avanda clet kambe afolala komi kilo na maboko akarme yengo yelelele Souke beti bato tout cas ba sepelango tilelo mais ça fait plus ou moins déjà quasiment si je me trompe pas il y a 10 ans passés 10 à 11 ans passés déjà que menzem bonati lelo souke beti donc c'est ça que moi je veux c'est ça que je veux mais mieux de son bato ba mituna rami pourquoi mieux de son que le robeta ba concert na ba idio fano no que robeta ba concert wana oyemba nzembo nini il y a yo moko ou bien ya maison mère banzembo no créer kana maison mère wana yango na oyemba la bato kuna j'ai déjà fait de détresse, toucher, jouer, maïba solution. Soit au baxi sous je réclame ma femme. C'est déjà 4 chansons. Soit aux faux chrétiens, 5 déjà. Qu'au concert, mon collègue n'avait pas combien de chansons? Bon, les bosseurs aux équipes, on va te à pour bien aux arrasos la maison mère banzé mon écoute wana na koki kotika yango te eza ba chanson patrimoine wana eza patrimoine na ngai parce que yemo le roi la forêt ebi ke non ndenge eza boye na droit ya koyemba banzembo na ye na droit koyemba banzembo na ye bisa ndeti yo ya koyebisanga lelo ke no bo tellement bimana ndako longola kombo papa na yo mais waneza mais suna yembi banzembo le roi la forêt na kokipe ko yemba banzembo na kokipe ko yemba banzembo King Kester parce que na droit nango nga na descendant vous comprenez na descendant King Kester na ko yemba banzembo Redi Amisi parce que na droit nango na descendant Redi Amisi et si vous comprenez na ko yemba banzembo papa wemba yemo ka pesa ki nga droit na yango na public que non aya pesi 100 balles pour dire quoi et outi na poche na ye donc eza bomengo na ye akabeli yo pendambo donc bomengo ne mususu zani eza ba chanson na ye na ko pe ko yemba papa yemba en tant qu'idole na ngai vous comprenez donc j'ai pas de chansons ya ko luka bani donc eleka ko te belé o monique non ndule peut-être ata mukie na empenyo sauter bani ne tout na embi kaka ndambo et tout voilà et puis yeba ke makino eza na kati ba spectacle eza na kati yango nazotunda tosona mama ba concert lobiko beta ba concert ozotondisa ba stade na ba idio fa banini tondisa raté za mois demi tono ba mois vérité yo monango tout monango hier au les ka ba chaîne télévision tout monango et za demi ba plainte oh là là c'est que otala bien tu fara air to si ça il faut PC CD mo ezana nani ona kenango otala bien tu
namoni ko to lati linette tenga ko to na lati linette bani ndongo c'est que misu no ezana no bien yanga ko to eza bien parce que linette na lati kana ndenge ka ya systématique na boya hermo mo misu yo yebi kaka On est là parmi les commentaires et qui a publié que Noé m'a mis à descend. Na linga misu na ye. Gloire à Dieu. Ezanzambe mutakelanga bongo. Donc et puis j'ai dit merci beaucoup à mon père, mon fait papa la miel Raphaël Toulewa à Kenda nae. Donc merci à ma mère Kapinga Christine. Donc voilà quoi. Mais ezanango c'est ça que je vous dis. Donc, na bêta stade plein. On est à la première expérience et puis premier concert. Dans le but que nous avons un stade. Parce que nous avons un stade où on a parce que nous avons descendu parce que King Kester a bêta stade de martyrs plein. Ou Ranson a bêta stade de martyrs plein. A bêta Bercy plein. Donc nous avons un Moussissa Bololo. Nous avons un Koukoum Pemba. Bon, il y a la vérité. Le stade de bêta le stade de bêta est un idiot. Parce que les autres bâtiments vraiment miel de son à martyr. Puis on le bosse un idiot. Faut se l'empêcher. Après préambule, n'a promettait déjà le monde entier. Donc bêta Tata Raphaël. Après album mais là ils ont honte aux Zoloba parce que nous avons répété ça fait plus ou moins une année déjà dans Zoloba yango na longola ngo pe na munoko na ngate parce que na robeta yango et puis kotonda ngana za mbora misara weza mbora misara ndengo zo mutala mbora misara ya blague iti na zo episo mbora misara soki na bimisi e bimaka mais to check no to cheboye to zana kati ya travail to travailler to tala on comprendre to tala parce que ndenge za boye omoni na ba leader ya génération oyo il faut siko même ataba na mai nde bazo sala na bacha na boule na bango na tête na bango ke kalate ba yo ka mukusa na makolo ya kosaka na tefu ba beta ba stade parce que na ko beta nanu pona pesa bango na nu kanda wana ba comprendre que non il faut ba beta nde ba stade parce que pour ni to sala ka no zaka ke no bo histoire kaka ya 4e génération ke ba beta ba stade ba master baso beta ba album tozo yo kapé mon pe ba bini mais ndenge nini bozo kota ba stade te ça fait du mal nazo comprendre tes nini yango c'est que Moussissa Bololo hein il faut pas luka sou Congo Bololo bien opande faut pas beta ba stade ndeni no bimisi album ezo beta ok na 2e album 3e album au beta stade te on les a culture na biso ba congolais hein ba vrai leader na Congo il faut pendant que nos premier album avant comme 2e album na yo déjà il faut calculer stade faut pendant calculer stade parce que ngande na za boyeti na zo ebisa yo to beta tolo te na beta ka mu Congo parce que na yebi ke omoni changu wana mabele suko koti yolo kalamu mobimba nanu wana okenga boke makala petit peuple déjà nazala na bango. So koti kasavu bo koti matonge nazalaka déjà na bango. Skopo stade Tata Raphaël wana etonda. Eza minute mukie mutako sote la foje ya jemo wa mukie. Uzopane parce que makambo wana kinkestera tigilanga. Makambo wana mais parce que naza descendant. Mais vous avez belé la maison mais yo mi betara to ngane ba tikela ka. Na beta nanga mukongo to sala ebele tier papa mbaya ki apesa bisonyos apesa ka ngaiti. Ezala na présence à le roi la forêt. Et papa taboulé azozwa guitare azobetela ngai. Ah, je m'excuse que son âme repose en paix. Papa Lutumba. Et c'est mon ngana ke papa Lutumba ko bondela ndenge ezala keno ko kende ko pesa papa moi cadeau après papa simi moi guitare et celle qui a betela. Non. Dieu a toujours organisé makamunio songa na sala na vie. C'est pourquoi nazo ipsa yo ke non na linga kite batbalo ba ke non moni longwe maison mère ke mamu ezana nkaba moto na te miel de son nde balo ba pena ke non na chepe na un pas de recul. Bobo sana pena be indice nyo sona ke non voilà banini ya banate sikoyo eza pena ke Moussissa ya Bololo mbora misara asala siko makambu selo anani eringa na zoya na makambu nanga nde siko boko comprendre que te bat bazai na bango na ba pressé izai na ngo ya ndenge ya omona kizoba
kizoba zoba ozui liputa soteski obambi ozui liputa super wax obambi ozui wax hollandaise soki nini babenga ozui soki liputa ni bobenga nini kizoba zoba ba master mosupe bon na otanga bakombo batute. Mais pour te dire que nako landate ba bitambe ya ba master mususu ba sali to ba collègue mususu etu ngana za na genre o ngana zo boule mamunanga na genre o ngana zo kenango parce que genre o ngana zo kenango yango wana ezali ke na vana na inspiration nyonso wana talinga ki qu'est-ce King Kester avait formé un groupe azalaka te ke non ndenge za boya ke Victoria ayibi koto ayibi kuna banite asformé on a bando bandaka ayibi eza nani eza culture na biso ya ba congolais ezala ki bongo même ata biso na ba wenge makambo to kutaki on mais ba wenge e bandi makambo gozo musicien outil orchestre batu azuboy eso babeta sous stade e beta souté. Yango na zoyebisa yo ke non musique o ezana spiritualité ezana makambo belé na kati il faut kotambola ngona nani talaka ke non de eza boyeba la coste mombo ya uti yolo ajani mombo ya uti njili kakol moko boy ya uti kibindanko e paping ngombe bazo benga ba periode wana a uti bandal so a uti kitambo so mais kombo bien héritier wata faut otangi kakol libre mais pour nini faut insister kana kombo na ye mutatindo pa nanga ye mutatindo te mais lisolo eza yanga po comment insister net non maman s'il vous plaît au comprendre nazo betelo lisolo nazo ibisa yo ningini kutosala analyse ya musique na Congo au comprendre tala bénédiction na lupemba wana au comprendre eza ndenge moko ke non BCBG mobo esalemi malgré ça ki ndenge ya katakata bakati bakei au comprendre otali que non vive la musique à mobo salimaki donc yango no mona ba série à ba stade voilà 1200 donc comme on linga déjà to comme déjà dans 20 minutes 1200 lelo nde bolonga bino nyonso na époque na yo nde bokita maison mère na rotangolo ba kombo et généoté to vu héritier Watanabe to vu déplique pomba to vu Fabregas to vu Kabose Boulembo to vu na yo nani ngo penza sa la fierté ya maison mère na musique na nombre na tangi ba misu na bosa ni bo excusenga manani yo na tangi héritier Watanabe Isela otangi la costete na la coste à époque non te et bon Kabose à époque non te Kabose to longoli Kabose bon na époque la coste aza époque na ngai parce na kuta na wengi bon toto yemba na ye non c'est ça o longo l'époque na ngate au moins époque na ngate il faut longola kaka ferré chair de poule parce na kuta été faut longola quoi JDT Molopé ya Jackie parce na kuta été faut longola Bill Clinton tsengo ko di bende parce na kuta qui était mais ba o tu na kutaki eza époque na ngai na sala na bango na époque nga na ye bango bazalaki siko il faut pas ko longola bango na mana omoni bango nyonso wana toujours sala kaka fierté ya wenge musique à maison mère il faut prendre mutu moko poni eza biso mo ba chroniqueuse na ba chroniqueur ni za to ebi muto tenga na le batenga eza question na nga na bino siko na ngo sala fierté na bino ba chroniqueuse ya biso fierté mtoza nandimi penza Karine Mokonzi nandimi yango siko yo na ke pa na tout ça clair miel des ma fanatique nous va besoin répondre cause la jaloux na mutu morote za la couleur na bino nyonso wana bolongo na maison mère nanya zo sa fierté yo ebi lo ba bengi fierté la fierté la fierté tu sais la fierté c'est qu'on dit la fierté hein ba parents nyonso faut baza la fier na mutu wana les enfants vont être fiers na ye ba autorité ba écoute parce que yo pesinga déjà exemple na bino wana ke ko persona moi définition on comprendre que non faire la fierté on dit que je fais la fierté de ma famille hein
tu peux pas ramener la honte dans ta famille. Donc, parce que si tu ramènes une fois la honte dans ta famille, tu fais plus la fierté. Mais fierté Nabino, bon, je suis désolé, mais entre parenthèses, entre guillemets, donc ça n'engage que toi, mais Nabiso nion soba na le roi la forêt, tout ça la fierté na. Non, sa fierté parce que toi qui ne l'as malongate, il fallait autant à moi baningo déjà ba bête au yebi avant longa maison mère, baningo ba déjà ma femme non, miel de sang, on benga ma femme non, j'allais non, tu vois pas, il y a ma femme derrière et tout, je voulais dire que ma femme il est là et tout. Mais tu comprends un peu. Oh là là. Qu'est-ce que l'équipe passée? Qu'est-ce que l'équipe passée? Non, tu m'as fait un peu pitié. Yango Monique, non, j'allais dire ma soeur. Tu vois? Je réclame ma femme, donc ma soeur, tu me fais pitié. Tu me fais pitié comment? De dire que faire la fierté, c'est seulement que non, c'est ça qu'on appelle la fierté. Non. Fierté, que tu sais, il y a les gens qui nous regardent. Fierté, que non, c'est qui t'a poussé, toi là. Je m'excuse de te tutoyer. C'est qui t'a poussé que tu vois? Ça veut dire quoi? Toza ebele pe o toza la ki na maison mère. Peut-être lelo ba misusu na biso tangilanga ba kombo ba toza to longwa peut-être musu pe bosani kombo parce que azate na repère na yo. Mais c'est ça, mais c'est ça que c'est na bango nyoso nga na tangi ba kombo nga na tangi. Na lobi na bango na ba vandobi ndeko nango frère nanga oyo a salelo kwa bien. Oko le ba peut-être mususu depuis pomba a osale loka bete mte héritier watana be asale loka bien mais ce que yo zo boya ba ninga nyonso wando bike bino nyonso bo sa ndenge mo oui bike na habité il faut comprendre de sondeni ko poser ba question non ma sœur parce que comme au même on a piste aux obo ya ba ninga nyonso wana bato batali yo nanani balobi que non mais c'est pas la réponse de l'artiste. Moi je dis ko boya bato za na ko lobake bango tout muta so la fierté azati. Si je dis seulement que bango nyonso wana bazo la fierté les rois la forêt et ça kobo yati. Alors c'est pourquoi na ebisio que non peut-être Rosolanda ba piste ya ba idole na yo mais je voulais vraiment que tu es en train de parler avec quelqu'un qui est trop et puis trop intelligent et sage. Tu dois comprendre ça ma soeur. Faire la fierté hein mususu akozala zo la fierté à père na biso kaka na ba belle chanson peut-être. Muso ozala so la fierté à père na biso na ba générique ya bien. Muso ozala so la fierté à père na biso, il est posé calme, il reflète l'éducation par exemple. Muso ozala so la fierté à père na biso tout à la que non des na ba masa abimi propre à la kitoko et ça kaka fierté anda kuna biso. Vous comprenez maman au moni yo sala la fierté au coquille lelo au bala déjà au balité au coquille lelo ko sala fierté au bali mais peut-être sala fierté à famille na yo parce que ba mona que non peut-être na quartier yo ndé sikoyo ba jeune fille à quartier on encadrera bango pesi bango conseil ba lobi moi na maman qui ngani vraiment on te non elle fait vraiment la fierté de sa famille. Muso sali fierté à famille na bino pas que non ndekuna nani on a bali sali fierté à famille na bango. Donc faire la fierté, c'est pas seulement dire que non, obimisi nzembo to sepe lango ndekwanto lobi que non, yondo muto sa la fierté na biso. Non. La Coste fait la fierté de Weranson. Adjani au compagnie à sa la fierté na biso Adjani bukanse ga Adjani okufa muto liboma so yini mais lelo Adjani yona za na Maroc. Avanda na yo tali Adjani mabundi vanda banini na mwasi banini et tout. Au compagnie, je suis fier de lui de voir que non mon frère, batubalinga ba moneneti mutu pamba awa, mais on a ça déjà fierté na biso. So otali lelo Fabregas. Hein? Mikolo nze moneni na beti wana na olobi angot. Azo sala pe fierté. Asali fierté be otali que non to vanda ki boye na famille maison mère miel ngana na pemi na ngana na question on a posé j'ai question ba fanatique na yo parce que ngas no yamba mutu na sengisa photo ya ngana ye na publier na Facebook ba fanatique ba tinda question non ba fanatique na yo bazan a besoin ba ye ba na bino na bato ngana tangi wana
au moins le bique ah fabriquer pour ça robe nga baza bezo opona mutu moko so beza yo moko obi oui nga miel de son dans sa fierté ya ourengi musique maison non tous à mon côté tous à mon côté la musique à maison mère c'est une grande équipe, c'est une grande famille, vous comprenez? Famille wana maison mère eza munene makasi ba jeune nyonso lelo ba kangi Congo oyo parce que nazo mon ami jeune frère nanga moko natala ki elobi Rhys Matadien yé tozwa na matadi avant qu'il y a kokende peut-être pas faire bani donc yé azape maison mère, vous comprenez? Akei pe pas ya papa leki na ye, vous comprenez? Grand frère ne fait rigola et ça dit que non bani donc ça va tremplin donc ça maison mère, donc maison mère nyonso bazo c'est la fierté à musique ya Congo lelo, vous comprenez? Et ça maison mère donc nazana besoin te autant que kingani na kingani titi donc tout le monde oboya ka bosser bon et ça na bon miel de sang to comme biso déjà en ce que notre dernière question ezali boy to mona ki miel de sang olongwa ki e power ensemble OK oyiba ki bana papa na yote oyaki ko créer banana yo polo biba benga wer ensemble koko na bango mais tout moni héritier Watanabe ou azali confrère na yo bo travailler na wenge musique à maison mère à Congo la ki donc okende na ye à Congo la ki penza maison mère aziba Olivera aziba Karnake aike na bongo kuna na orchestre na ye mais lelo azali dessus à propos ya comportement ya bateau ya zwaki balongo na orchestre na ye eza dire ko eza malédiction na o ya sala ki elandi ou bien ni balobara masumu to sara na se futa marana se master nanga Dodembenza Tripoli nakanisi Dodembenza nakanisi Bijou le Congo l'administrateur antidote de Baforme Tony Ilo Kabongo na Angola maître Tony Dalai Lama Robora na yo me répondre à la question donc les barons Kete donc héritier en direct des États-Unis. Email des gens, s'il vous plaît, répondre à la question. Donc Pablo Kitamba là, à la maison Kitams, place aux alliés, donc na pesio bambote place aux ça. Donc Engi la miel magie, Aminata 13 étoiles, donc Aminata la sénégalaise, donc nanze la production nanga Aminata la sénégalaise, donc vous en avez kalaté. Mais de son dire aux boyo le bobo a un problème héritier Watanabe. Bana poto bana partout. Bao balingara biso, bao balingara miel de son, bao balingara les abeilles. Tem besoin na ba vacances, mikolo déjà tout comment répéter na matonge. Miel de son repé sa programme nyons ozo comprendre émission eza yo. Donc o ami check émission eza ngate eza yo. Repé sa ba mbote ba programme tout comme to bi que to bandela to bandela. To ya to zo na répétition to roya mais ozara na problème héritier Watanabe parce que ça confrère na yo bo travailler na dire na maison mère mais elle dit quand il faut le battre moi mon bat parce que ba fanati ba ozatem sous conseil européen héritier Watanabe vous fallait pas peut-être conseil moi mon comme il est pour européen conseil Junior Malaïsa na yolo na yebi que tellement ba pesinga émission que ça comprendre que héritier za moto na tembe héritier lo baranaye omoni tellement pesinga émission que ça ngai donc amuna na droit ko sala ma mdenga na lingi donc na droit mais yo mo mutu émission ça non émission mais la pesinga parce que o ko lo baté ozo comprendre parce que c'est des héritier Watanabe la tourner question na tournio alinga répondre sans eloko ranking madame madame et le robino bobo sanaka ba droit ya batu on comprend bobo sanaka ba droit ya batu donc bolinga ko imposer mutu oyo lingi non yoza journaliste ngana za na droit nanga je peux répondre ou je ne peux pas répondre, j'ai mon droit donc parce que bamaka mususu je suis pas porte-parole, il y a Dadi Moula a expliqué banani on a tout so lingo tuna yango tuna Charline Paralingomba lui il est le coach ya makambo na OK otuni mendenge nini et tout et puis yempe à cause na ba conseil ba mambutu et tout donc c'est quelque chose na ebike yepe alongwa kat hein yepe alongwa ka bisopeto longwa banani donc eza
eza ndenge ya musique ya Congo etambolaka. Donc eza nango eloko asikate. Ya eloko asikate. Eza kaka efu abatelaka esprit eza nango rien. Abatela l'esprit na ya continuer boulot na banini. Donc tu vois. Donc la tête que vandi émission parce que tu banda ko sala analyse na eloko moi dans ma tête je vois les abeilles sont là, je suis en train, j'ai beaucoup de programmes dans ma tête et tout hein? Donc tu sois sous moi 5 minutes pour banda ko analyser banini comme histoire on a ebi mutu na ona makolote. Ça n'a pas de sens. Voilà, mais elle descend au commune à Souka, ba fanatique, ba avec besoin le bara bongo pesa ba on peut bien, pesa ba mboti na yopi message non Souka na ba fanatique news so balinga miel descend ou ba avec besoin ba mona. Na ba fanatique news so balinga miel descend na olinga ke vous êtes toujours prêt. Il y a un disque na bino préambule parce que tous en quatre travail en haut. On a beau que la disque mongo prématuré. Oza que et Betty Lelo après 2-3 mois bossani yango. Donc c'est ça que moi je veux pas, c'est pourquoi on a 8 temps. Il y a que cette terre et travailler. Donc parce que l'expérience il y a que loba bino bozanango. Yango lelo bo commission yango ba sujet ba émission na bino parce que ça expérience makamba ko loba donc artiste ya malamu artiste il y a avenir donc parce que moi c'est pas aujourd'hui, moi c'est demain, je vois trop loin par là. François Sona lobe on a kanta Gimalela mutabanda lo bango mingi donc na Patrick Nganda donc Ramsès Chris Rams na Jubek petit nga tigana mulumba tigre donc on est staff nanga ya Afrique du Sud vision oyo ngai artiste na bango naza nango na osenga ka ki ba accompagner ngai na vision nanga ba accompagner ngai na humilité, toute humilité autour de pour travailler donc mais Kalate kana mikolo ezoya awa avant siko intégralité album donc futobi na moi muke parce que futobi na moi muke na oti école wanat futobi na moi muke parce que funa beta siko du wenge tu vois parce que moni toza famille wenge mais ubakubatu belé bakimisi wenge hein fuko bina pena na ndenge ya wenge ke no bini batu batoki. Vous comprendre, il y a un monde qui est donc voilà quoi. Donc par là, je vais encore saluer mon vieux Roger Badjoko et Roger, en direct de Parigo. Donc les conseillers principaux. Nabo Sanité Linda Bilele, Linda Matondo, na PC Mbote Place Azali. Sernangaye Souzali Mbondo, Nabo Sana EPT. Donc Fofo Konzi. Ah, les full boss Nabosani été Nabosani pété Joli Moussampa Moussampa ba joli on a moni lisusu venanga Luc Mutambula donc maman présidente Rita Moulemo na Liège au munisiko que non au sentir que mutoise mais na pesi ka batunyo so balinga bisombota turbana ngola bana São Paulo na pesi ba on peut ba monter na ba en place baza pourquoi pas bato tout ba Rolanda biso peut-être tozui repère ya ba kombo na ba on a mis tout mais na pesi ba on ba monter place bazali donc Miel de Son vous aime et puis préambule les oya vous êtes toujours prêts ya royambango quoi voilà. Merci beaucoup Miel de Son. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était la Miel de Son. Otoyambaki Potobeta Masolo comme il faut, hein, comme il faut. Donc merci beaucoup à Maman Rosette La Fleur d'Ambour. Merci à Yawili Moucheni, les codes mondiales. Merci à les présidents Daniel Massaro Gombena Gombe, les présidents Isaac Swed et Cédric Lema Yolande Didikandona Katamilus. Vous avez béton Minasuka. Merci beaucoup à vous. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Congo Température. Bon séjour na yo Peggy Titan na katia Finlande. Donc bon séjour na yo Ezalara. Bon musala onde mimabiso tina ba niveau kuna. Merci beaucoup aussi à vous Lionel. Oyazaki bongo na sima ya caméra. Tokutani bongo à la prochaine. Ciao. Monatie botalelanga
Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika yaya tobina Congo température eye na mopepe asika